Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma. Partout dans le monde, Webi Malamouke, l'homme de Dieu, sa grandeur spirituelle, le prophète Condé, Polo, Dominique Azali, vraiment habitué na télévision. On a loba mingi metan ou à loba captan ou à l'écran na télévision. Ils ont enseignement pélibi qui y a peuple congolais mobimba pe ba banson o bazorama baku ya Rolanda biso partout dans le monde. Je remercie l'équipe technique presse Nabiso, église Lubana Nzambe et surtout totalement coordonné par l'attaché de presse bien aimé Mbumba oyo na nzoto pesa mbote na musika na corporation mobimba ndenge tozara lisanga ndenge yemoko mobandisi alingaka. Alors tu aimes sa grandeur. Amen papa. Amen. Lisusu lelo to yambio plaisir nous allons libota mobimba za Rolanda au monde entier sa grandeur spirituelle. Tozana joie makasi. Merci beaucoup. Alors, sa grandeur, eloko makasi nazo martelé siko ezali lelo soko moni bandimi ya liloba na Nzambe partout dans le monde bimi libanda eke batomboki pona koyoka pona kolemba na ba comportement pe na bifinga finga oyo ba collègue na yo ba passer mususu bazo martelé na ba émission en tout moment po yo za muto kimia. Kasi soki olali olamuki oyoki ke bandimba tomboki babimi na balabala et réaction na oyo zani. Merci beaucoup pour la question. Na un programme à émission T. Salut tout d'abord ba onyo so ba Rolanda biso. Na bilingo nzamba pambola bangonyo so kola saila moko na moko. Il est vrai que l'église Lubana Nzambe c'est une église moko compliquée selon ba mususu. Mais l'église moko na isengo makasi selon bateau bazo comprendre mais c'est compliqué ndenge ba komi na Daniel qu'aucun de méchants ne comprendra. Ba méchants ba comprendre te. Mais on a écrit ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Donc plaisir ça makasi ceux bazo s'opposer bazali parce que les hommes fait réel ezaki dans existence à Noé. Noé attend bando sala masuwa. Mais l'église ezalaki ba prédicateur bazalaki ba prophète bazalaki azaki na ba moquerie ba injure ba insulte sotali film à Noé mais ceux qui muta ya moya lelo akoshi potete parce que tant ba no beta même na c'était na marteau koto na se ba tondi bazo sa moquer mais ce n'est que normal parce que moni électricité pour ça na esika neutre ezali positif ezali, négatif ezali. Ce n'est que normal. Donc, les ascendés dans 3 temps, 3 étapes. Bamusu bazaba ponami, bamusu baza kutu na etina moka kolinga makambo Nzambe ya solote, bamusu balinga makambo Nzambe mewo ya lokuta. Donc batonyo sona ba okende kaka nzela moko Nzambe entre temps ba yebite ke esika tozo kende za nini, esika tote za nini. Voilà, ce qui le bandi batombo c'est comme déjà négatif parce que liloba za to Rolanda nde positif. Positivité na biso sengeleza la ka positif ataba fingi mais réponse na biso uteke pana nkolo. Ngana seka mingi so mutazo finga. Nazara pe tina ya ko répondre te. Nazara pe tina ko répliquer te parce que réplique. Ba c'est la raison
nazoloba mingi wana nde kolomo ya châtier exactement sona vandi mutazo takine bien azo finga sona lobité ça très dangereux mais sona pesa kama loba po bato ba comprendre parce que nabo ba considérer loba comme si église mabima wana bango po bazo mikosa gloire à Dieu talent de na tournée pastorale n'Angola mande kona biso bangolais zaka bangolais te bazana kate yo moko monto ambi bat combien na ba brésilien tozo yamba na bat bikolo ndenge tozo yamba mais na Angola moi je suis plus que content parce que bandaka na entrée à Lufu yo moko se sentir bandaka même na Songololo je sentir mais surtout télé mana banzela toutes les églises tikale mkena ba village amike dobo batemi la rango bazo nyokola nzoto ba nyokola makansi na bongo pamba mais liloba ezali liloba ya Nzambe o ndimite ya Nzambe sai na Nzambe te c'est vrai que bato baza na makambo ya mukili bakondima église ote bo pe baza na misala ya bisimba ya bakis bakufinga église ndenge balingi ndenge bamuna bakotakene comme si une mauvaise église mais ils doivent savoir que époque où ils ont marqué un jour histoire que vous allez marquer dans Mokili pour comprendre ce que nous avons comme réalité divine comme vérité s'est éclatée dans le monde Finga Tuka Zamba Pambola sa grandeur spirituelle tango bande kona mususu ba collègue non mususu bazali ko koloba ke église lo bananzambe to prophète konde azana apostasie réaction nos abonnés pour otikala koloba loko te olinga même pas koloba likambango c'est que na matele ka chi écrit mo côté modal lo ba apostasie attendre la milimo nyonso sambo pour esprit apostasie yango base ya vie spiritualité c'est vrai que l'apostasie existe bel et bien na bato yo ba zo salandam ba simba ils voient pas que ce sont eux o baza na makambo belé po ate ya fo ba cérémonie ozana ngo inutile ozana bible te mais ba la liturgie ozana bible oyo nano kuto église moko ezango te mokiliso ba pesa merci ne fils que liturgie oyo ozana apocalypse 9 ça vaut quand même la peine mutaza mayele bon talandenge mboka to tambula nde bato baza mayele bazozala averti pe ba Holanda le sambo donc na iloba kan sakreza na esprit apostasie mawana ye peut-être yende parce que nako bando swana kana mutu na bilingité moi qui suis serviteur de Dieu na finga moninga na télévision pour ba mona ke nanga na osala Satan non ko finga na ko takini moninga na télévision tout d'abord ça sala Satan sona za na moni mutu azana erreur ngana okende na ye na okende pena na ko sola na ye na ko yebisa tika boy erreur ya motu na ko bando tandula kango na télévision te na mona ka basal muso bazaka ba frère moko za quelque part ba lobi boye nzamba lobi bono wana za ba aventure sengeli ko kende kutana na moto vi ya moto ayoka ka vi ya moto yemoko pote azala pe mayele pesa moto conseil le bato pesa ba conseil sans le savoir sans même que le ba même la télévision et puis même église le batala monde entier tande to tambola partout na ba pays na lokeli bandimi na télévision te ba école tant ba terre ba université ba sala ka ba étude na ba cours na bon universitaire na télévision te cours universitaire que nous kutango ba bombango izana ba homme izana ba campus izana ba institut supérieur izana ba donc ba cha concession mobimba batonga banda kona mais pourquoi ba chaki ba enseignement nyos ya ba étude na ba télévision te ce que je pourrais demander à mes confrères pasteurs côté à la télévision ba mon un grand prédicateur na télévision tozo ko minyo ko la nzoto pamba enseignement ya ndambe batiaka ngo libanda pamba te eza enseignement eleki même na ba université eza ya kubomba ya kosakola moto azan nele munandam de loin yemoko un jour ya ko découvrir ce qu'ezali mais ya ko banda ko bimisa na télévision pour butabi matel très spécial mawa eza ko minyo ko la nzoto. Je dirais à mes confrères, au moni bino na bino ba passer, bolo banaka na télévision, yo lo ba ke hôtel kinganda ayebi mosalate. Tout d'abord, aux oignons ko la nzoto parce que vous le diable, vous servez le diable en ce moment-là.
Mais moi, j'ai toujours donné la valeur à tous mes confrères. Votre talent d'être au temple à Namboko, va passer à Libanda, va inviter Bande Gonabiso et Alliance que je tiens à remercier. La fois passée, c'était Bande Gonabiso Oueza. Je tiens à remercier donc, agradecer au Deus esta mort. Donc, Eza et Sengomakas va passer à Libanda. Puis, Baya Bamona culte na Iloba. Ndenga elekaki na Angile 7 na Sainte Thérèse. Ndenge pe aweleki awa sans que tout ça la démarche, sans que tout yokanda tout arrangé. Mais tala ba ndeko na biso ba baza ba passer bazo yo moko tang ba opesa moi ba dire na bango batamayele ba comprendre makambo to sanango c'est la meilleure voie. O ba comprendre na ngote peut-être faut peut-être batumoko bazo se distraire. Distraction na vie spirituelle les akabienté. Batumingi bazo se distraire ma casse pour batagner iloba. Mais moi je connais valeur de samona zanango. Nako se défendre était. Mingi babakaso na ke ba muntu musuba zwaka avocat. Ce que de provoquer mon na télévision je appelle avocat mais alors avocat pour défendre nini na musala nini. Moi je peux prendre tout même donc 100 000 avocats pour na makambe na makambo batumbula ngana ko avocat tenzam nanga azali yinde mutatindi message yinde mutako défendre mutako loba mingi balabaka ke na église wa d'ici là beaucoup disaient tout le chaîne la télévision. Moi je peux même demain que son chaîne de télévision. Mingi bakansa église le bana mbongo pona son chaîne té. On peut le faire même tout de suite là la semaine prochaine on a une chaîne. Ayaka ko proposer ngana ya ko kabela. J'ai toujours dit non. Masolo na ye na ngweza chaîne télévision té. Pour ça na chaîne na ko takine baninga kwa bon na takine baninga la télévision. Je suis pas là pour taquiner mes confrères. Bazaner ça va te bandubunda muke tonde to kutana ka to solaka. Mais moi je suis tellement prière pour baninga musuba sa ndam baya kape to kutana ka to tali to soli makambo ezalula bandeko bakutane ba olia bilei ensemble bakenolia na terrain na stade teke biso to kutana na bolingo na biso to yeko cha basana biso na stade bato bamona ke to olia biloko kolia. Donc voilà ce qui bato bafinga église le babo na yebsa bandi basilika kututé mais baluka batandenge na bateya bango po baza bana mike mutaza mwana muka comprendre makambo ba écriture sainte zalula bo bazo comprendre ba écriture sainte d'une manière satanique bazali bo bazo comprendre écriture sainte bible au kaka d'une manière spirituelle baza muke gloire à Dieu bandi baza baza mieux avertis, les plus avertis dans le monde. Parce que l'époque, remerciement, un jour, il faut remercier. Parce que c'est tout de ces valeurs côté Mboka. Ben que découvrir l'originalité à péché Adam Ève. Baoboya, Baowangana, Badofinga, mais le chien aboie, la caravane passe. Et ça découverte. Pour découvrir l'liturgie, l'originalité de péché Adam Ève. Cantique au Nyo sur la Bible, comment des années. Nan bimate tana musali moko sombo kana biso ba reconnaître na ba pasteur mais moi je suis content pour l'église autochtone que j'ai jamais connu ngana kombo ke ba église autochtone ezalaka na mukilo na yeba ki angote na yiko yeba ngoka na Sainte Thérèse gloire à Dieu bazo reconnaître comment et chaque année et ne peut savoir combien je n'ai rien donné n'a pas ça que l'autre maison reconnue. Et puis n'Angola voir même et où tu na Sainte-Thérèse et il peut même na stade à on a Luanda mais moi je serais plus que content jusque tant on va na kolonga mukilo ata ba finga ata batuka ata bachola sengonanga nkula akitishi makambo kitoko. Durante o culto no estádio dos Coqueiros, ele não falou da glória dele pessoal. Na deroulement ya kilti ya kuna na Coqueiros, alobaki pona glória na ye individualité. Ele disse ao povo que adora Deus que lhe enviou. Ye alobi pa peuple que bo dosa pe bo ndibanzambe. É o único salvador da humanidade. Unique salvador de mobikisi ya humanité. Durante o culto,
na déroulement ya kilo ele falou fundamentalmente da vontade de Deus no corpo dele. ye alobaki volonté ya nzambe kati na nzoto E eu compreendi nga mpe na comprendre que o Salmo 24, psaume 24 versículo 7 verset 7 até o versículo 10, tina 8 essa é a porta do povo de Deus. ye nde porte ya peuple de Dieu. Essa é a porta do povo de Deus Oyo nde porte ya peuple de Dieu para ir na eternidade, mpona kokende na cidade santa. na ville sainte. Eu vi a melodia sobre a cidade santa. Ye amonaki mélodie selon ville sainte. Não é porque é estranho, mas não é fácil ele traduzir a mensagem da cidade santa numa melodia. Ye transmite abalola message ya ville sainte na loyembo. Salmo 24. Psaume 24 A porta, porte a cabeça, mutu entrada para a eternidade. ekoteli na A eternité voz do profeta. voix ya prophète. É esse objetivo que fez acreditar Oyo nde bit esali ngai na ndima sobre a chegada dele a Angola. koya na ye kokóma ne awa na Angola. Bem, tanto o profeta Conde Dominique Prophète Conde Dominique é um homem extraordinário, aza homem extraordinaire é um homem que Deus levantou a nível da África e o Aza mundo. mutu oyo nzambe atomboli na niveau ya Afrique mpe mokili Então somos uma família. toza famille. E essa união Obusangani oyo vai proporcionar que a Igreja Palavra de Deus ekosala ke église liloba na nzambe palavra de Deus possa contribuir econtribuer para a nossa nação, mpona nation na para a biso nação congolesa mpona nation e congolais também para a África. mpe mpona Afrique. É uma pessoa que tem pureza no coração. Aza mutu moko oyo aza na purité kati na motema na ye E sabe aquilo que está a fazer. mpe ayebi oyo ye azosala. Ele está a se deixar guiar pelo Espírito Santo, aza komitika molimo na nzambe etambusa ye pela sabedoria de Deus. na boyebi ya E eu ainda liloba sei ya que Nzambe. Deus vai abrir mais outras portas. epi naza convaincu ke nzambe akofongola kutu susu baporte ebele. Por isso que eu pessoalmente yango wana ngai moko me predispus a andar com ele. na mi sacrifie kotambola Então na eu ye. foi Deus que me enviou Aza aqui. profete ya nzambe. Foi Deus que me enviou nessa terra. nzambe mpe mutu atindi yawo Eu aceitei a consagração ye andimaki como bispo andimaki consagration na ye atanke bishop para poder entrar em toda a esfera do mundo. mpona koyeba kokɔta na bacoin nyonso ya mokili. Quando o Espírito de Deus está em ti, soki molimo na nzambe eza kati na yo não há dúvida de poder encontrar outra pessoa de Deus. eza diferente oyeba koconfirme ke oyo aza mutu na nzambe. E esse encontro com o profeta Conde, rencontre Dominique. oyo ya ngai na prophète Conde Paul Dominique Deus lhe deu o domínio da África e lhe deu também o domínio do Congo. nzambe apesaki ye kodomine Afrique mpe Congo en particulier. O povo congolês Peuple congolais deve obedecer fo batosa o profeta Conde Dominique. prophète Conde Paul Dominique. Não interessa ser presidente, ser primeiro-ministro, deve obediência, porque ele tem Deus consigo. eza kutu te ke azala président azala ministre fo kotosa po prophète Conde aza na pouvoir ya nzambe. Há vários dons dentro do Espírito Santo bado eza ebele kati na molimo e Deus opera a sua maneira e não a maneira do homem. mpe nzambe asalaka lolenge na ye me lolenge Leva sempre muito tempo para o povo poder compreender que o trabalho que ele está a fazer é trabalho de Deus. eliaka nde ta mutu acomprendre ke mosala prophète Conde azosala eza mosala ya nzambe. E nos últimos tempos, Deus havia de enviar os seus profetas, apóstolos. Ele está enviando em na todo mundo. mikolo ya suka nzambe atindaki bapotre na pe baprofete. E o profeta Conde Dominique é um homem, que eu estou a dizer, é um homem de Deus. Profeta Conde Paul Dominique ngai nalobi nazongeli yango ke aza mutu na nzambe. Eu não estou a falar por ele estar aqui presente. nalobi yango te mpo ndenge namoni ye pembeni awa. Mesmo na ausência, eu defendo. ata na absence na ye ngai nadefandraka ye. Por isso não tenho dúvida de caminhar junto, na yango naza kutu natembe te ya kotambola na ye elongo. porque ele vai ajudar nações. mpo ye akosalisa mabota. Se Deus não estivesse com ele, soki nzambe azalaki na ye te a obra não ia andar tanto, espalhar pelo mundo fora. mosala na ye elingaki etambola na mokili mobimba te. Se hoje espalhou, lelo soki etamboli e é porque Deus está com ele. mpo nzambe aza Eu kati na ye. conheço quando há manifestação de Deus, eu conheço. ngai nayebi quand
que manifestation ya molimo ya Se ele não fosse puro, yeso que azalaki mesmo eu não estaria com ele assim bem. ngai kutunalinga kina pusa na net Porque eu ia logo detectar no primeiro momento. ngai kaka na primeiro momento nalinga kina mona Porque não há pessoas que vêm perto de mim que eu não sei quem é a pessoa. po eza pena mutu apusa na pembeni na ngai tena zanga koyeba ko identifier Com ele, o Congo ainda vai ver muita coisa. na ye Congo ekomona kutu babikamo ebele O Congo vai crescer muito, vai desenvolver muito. Congo ekokola makasi pe ko developer Devagar e bem. malem oyo mpenza bato bakomprendre yango bazwaka na kimia mbala moko mpe bakozala toujours kozala bato ya non violence mais bato ya kimia parce que dans cette église on enseigne que la paix na paix oyo toza nango en tant que paix banominaki nga ministre universel pour la paix j'ai même pas connu ce nom ndenge oyo bapesaki nga titre wana bazalaki gloire à Dieu kolo asalelaki bango nazoyebisa baninga na bapaster bo bandoloba na koswana na batélévision alo toteya nini quand je prends un micro mpo naloba natakine moninga nanga na télévision na bachaîne na baémission je suis pas là wana nayosalela nzambe te nakomi lobela mbala moko ke oui aujourd'hui je servi le diable parce que diable mosala na ye kotungisa moninga konyokola moninga kofinga moninga me nzambe mosala na ye kaka mwa baconseil parce que conseil eza nécessaire so moni moto ana erreur wana libunga me mingi batakise na ndeko na bino lokola magicien nayoseka be koseka parce que makambo wana nazwi nayebi te un jour même les petits enfants oyo baza na mabumbu bakoloba makambo oyo avec beaucoup d'énergie. Merci sa grandeur spirituelle. Question et puis le bank ça monde entier sa grandeur spirituelle mais tout na ba pasteur ebele ba collègue no ebele pe bandeko ebele ba benga ko magicien ezali par rapport il y a coton di saka ba stade to yebi na mokili mobimba pona ko sala événement activité biso to tangi na kelasi il faut ko sala organisation ko sala ba publicité ko tia ba banderole ko tia ba affiche. Mais sa grandeur spirituelle, prophète Konde Polo Dominique, stade des martyrs na RDC et Tondaka sans publicité, sans banderole, sans affiche. Toye di sous Angola, Angola mboka mopaya. Mais Angola est un stade, il y a 12 000 fidèles, 12 000 personnes, et on ici plus de 30 000 personnes, Tina Libanda, sans publicité, sans banderole. Yango bato bayara banzoi. To ezali bato bakufa base kwaka otoneni yango ezo troubler mokili l'homme de Dieu partout dans le monde bato na question secret ya prophète Konde ezalaka nini pona kotondisa bato na ba stade o nyonso wana kotondisa stade mais avant même le batondisa stade il y a aussi des gens il y a aussi des pasteurs que je connais que j'ai beaucoup suivi à un certain moment ba on tondisa pe ba stade na kotanga en passant tout simplement na mona ba mission ba rencontre na stade à Coutino hein Coutino nan 100 jours mais ba tonde saka eza bolingo na nzambe kaka donc mingi balobaka bon mpona kotonisa stade fo baacrobatie bacérémonie kokende ngomba moi jamais te nakende kutu na ngomba te jésus alobaki eza te ke bokozala période moko na ngomba ou bien na jérusalem bokende lukela nzambe même place ozali même na ndako na senga nkolokola koyoka donc nasalaka mpe nano kenake na retraite kose retire non nazalaka na bolingo kaka bolingo na oyo nkola pesi kati na ngai moto akutani na ngai toseki bolingo wana bato mingi bazoye bateke puissance ya nzambe eza na bolingo na kokosa bato te me na bolingo bato bazotala bayojuge ke oyo nde totala eza bolingo na nzambe bolingo ya kobamba ezali bolingo ya mokili ezali na intérêt quelconque na luka mpona kosa bato po batonda bapesanga mbongo voilà bolingo ya Satan. Donc, ici, mais quelque chose derrière. Vous savez, vous avez une expérience. Vous avez été avec beaucoup de pasteurs, vous connaissez. Mais vous avez Jiro Mobonique na ola libumunase ou bien na itoko bien na jeune pour na aucun stade na mukolo moko te bien na bimina no quelque part na bombani nano non donc ko se kaka kan ko la pesa kat nanga pas de comprendre que yango nde usala misala te sa grande réponse on est ici batute pour
reconnaître mes collègues, oui bien sûr, mais bon, temps il a préparé ma fiche, ma émission, ma banderole, Lilo Bananzambe, tout malamoko boye stade Tondi, malamoko boye tina braza. Mutepesa mana lolenge kula saila ka selon kolonde azo opérer na kati na mutso alingi mutoana nzamba na batu na nzamba na miracle omonia ngana mona ka mystère na ndam do sana telemil bosa mai na utala matière oyo mai nzamba azwila ki yango ndenge nini alors tant on atalaka voilà mystère nzam donc nzam pas sala mai oyo rivière mai oh est-ce que sala ki ba cérémonie nzambe pas sala mon peuple toujours vivre dans Goboy est-ce que pas sala ba cérémonie je demanderais tout simplement na ba confrère que mystère nzambe zakana ba acrobatie et belleté et zakana ba cérémonie et belleté bon mon a même je suis dans ba big sabata bika ta foi ta sauvé lève-toi et marche yango nde salema na église nkola bakasana kondim mais batumi bakasaka bato babika na église okana ji non même kotala pamba même kokuta na pamba même mbote pamba même lisolo pamba même moi de sambo kakake kondima no ebikiso kola sala misala belé mais tozaka na posa ko lakisa ba témoignage sur la télévision te pour no kite to tungisa baninga j'admire baninga pe baton sa ba stade bazali baba ka tike ngaka kondi mutaton sa ba stade non na koko mi kumbisa pona ndenge wana te po lero na kotondisa viendra pas un jour mutu muso ko ya kotondisa bosiko tangu mutu muso ko ya kotondisa na koloba nini na koloba ka ngai no suis pas là pour mi vanter donc na remesa kan kolo bokeka bo manifestation ko za semaine oyo ya bokotika bo batbaye batondi pesi bango na eloko te ufuteli bango na mbongo atikete periyo musuku tozo kana ba bishite et bato musu bakanisa bandima ilo baba baza ba pauvre kozala ba cérémonie wana stade so to vina bandimnos boya na mituka donc bandiba Hollanda système ya ndenge baba tel père tel fils ko keno la ça va bien matériel pas bien matériel to tika ngo le chef église mususu basala exposition à mituka batandisi mituka ba mona question des riches non c'est ça le baki bo la richesse à mokilité ma wana ba riche beaucoup de ça peut boton d'ici mituka bien boton d'ici ba biso oui peut-être ba biso lua ka mwanda ezongi sa bandi minanda kuma ese ngonanga omona ba biso zalime bandi bazo kene makolo même nanga mona nga soki bande kuna biso bo bakengela nga ba soki balingaka même nanga mo namona bandi bazo nga na makolo nga mo pena zongi na makolo mais kala na banoza musako depuis 1981 na bando tambla na makolo na bando ke na église na makolo ya fona bando zonga de sayo tirigini na bimsum na makolo mais na wuti culte donc na conjuguer ki be fort pour na yeba kolinga nzambe nanga donc kolinga nzambe so lingi nzambe pe kolinga makasi mais ko la violence eza kolinga satan pe akosala pe na violence o zanango po bando ko appliquer pe yango na bandimba kota na violence mais pour ngai esengo nanga ti na bandi musana nzam tina lelo ba merveille ba mystère misala minene wezo sama mboka nyonso kaka mboka moko te misala minene nazo senga kutuna peut-être ba ndeko na biso église autochtone 565 ba si ba comprendre parce que je n'ai pas pour ndima ke valeur véritable église ngo pe ba korompa ka bango te na different na pesa bande kwana te yo moko vivre na lwan na bande kwana ba passer ba yake na yebi kutuna mutu moko te na yebi même na reverendo ba kombo kutuna obosana na donc na yebi kutuna ba kombo te mais quand komona na le même jour na ndenge komona le même jour ndenge tozo ya wana wishi to utena sawo botala bino moko na bande ba passer ba yaka sauf peut-être bande ko nanga réveil baza sala ya fois lola moi ironie mais na yebsaka message nanga tina okufa na bande lo ba kaka bande ko bozala nde wa passer aza apôtre aza prophète surtout batawa benga prophète message otozina iloba ba prophète va comprendre ngo so ba comprendre ngo te nepte ceux qui baza véritable prophète pour prophète à moninga ne prophète pe à quoi bon ko sous-estimer Valérie Andam
Donc, nakolo baké, nami comicité, mais c'est qu'on a entre notre main, je ne peux pas dire entre mes mains, auto zanango, na église, et comme ça mokili mobimba, et puis mokili mobimba bako sepela. Et puis, nous avons dit que nous avons église na sebanda sambela. Et ma botanyo soba ko sepela. Mwinda ya bomo yeye na mokili. Na batonyo soba yambiye. Komoni sabango mboka na tata na lola. Tani se la biso pole na yo. Lakisa biso bobo tonayo. Kitise na biso nguya na yo. Toko belelaka abatata. Tanise la biso pole na yo. Kitise la biso nguya na yo. Na bitan, tu vas devoir comprendre. Donc, deuxième. Mawa na batuki. Pe bacholi ya molimo mosantu tango nano ba sila kinye na yele koyo moto eko kita kozikisa pe mawa na batuki pe bacholi ya molimo mosantu tango nano ba sila kinye na yele koyo moto eko kita kozikisa mawa mingi na bato ya mokili miso ezali nde bakomona te mpe matoi kasi bakoyoka te mpe mitema na bango eyambise mabe bato baanalize makambo nyonso wana eyaki banda nzembo oyo depuis 1992 nde nzembo yake mais bato bakomprenaka te nga mpe nakomprenaki te nakanisaki mpona message antique or que ezalaki mpona message antique te message ancienne te ezalaki message onkola abongisaki nouvelle ntango nandimelaki na 1981 naya koyeba valeur ya église spirituelle un mois après un mois ya kondimela na nga parce que naboya kosambela banda à un certain moment j'ai vite compris qu'il y a beaucoup ya moi baventure na bisambeli na bapasser ton di makapeba surtout ça pe baventure ton di makapoto ko sara peuple de Dieu te na fingi batute na zolo bakaka pe menzembo o na zwaki banda kuna ngai na yambi liloba ya sembo nakoki kozonga nsima te nakoyika mpiko te kinosuka na nazwa bomoi bwaseko ngai na yambi liloba ya sembo nakoki kozonga nsima te nakoyika mpiko te kinosuka nazwa bomoi bwaseko ngai atondi nesengo mpo na ndimeli nkolo alongoli ngai na molili apesi ngai molimo mosantu aleluya nkembo tala nkolo atindeli biso liloba oyo ya sembo kasi mokili ezali koboya yango ndenge baboyaki masiya tala nkolo atindeli biso liloba oyo ya sembo kasi mokili ezali koboya yango ndenge baboyaki masiya mais banzembo nyonso ntango ebimaki na banokanisa mpona message antique. Mais je ne savais pas qu'il y aura un autre message, un message spécial. Message dans l'église de l'Obanandam, au discuter, découverte l'originalité du péché dans Ève. Attends, le ba pesinga pris pour un côté melikolo, et c'est bon qui ça pris ma casse. Attends, tombok, attends, silic. Message, l'originalité du péché dans Ève, qu'on le veuille ou pas, mes frères. J'espère que Baninga Nganyo sur la Bible, ils voient, ils comprennent les messages. Ce qu'il y a dans la Bible, peut-être, ils vont comprendre rapidement. Mais ce qu'il y a dans la Bible, ils vont comprendre rapidement.
mais nzambe asali ke ebimi kaka na mutu kaka pampamba mutu moko azangi tina yango wana bazo sous-estimer yango. Mais malheur à ceux qui sont en train de sous-estimer ce message oyo euti fraîchement et pas encore et puis c'est ce qu'il y a un cantique nouveau, la ville sainte, le cantique que seul Jésus avait chanté, mais na Moïse a yembaki, mais bâtonnier se yembaki en côté, septième trompette, ah cantique de racheter, hymne de confiance en Dieu, ah mes frères, naza fier, atamu kona kufata na kufilelo pour moi. Surtout on a kufa pour battre ma seka trop, mais mingi bakumbina. Vous allez préparer ma fête. Mais les collègues vous en êtes single. Parce que ma école a perception dans mon kili. C'est un message divin. N'a pas imposé, mais n'a force à rater. Qui n'a que bon 10 000 mais si c'est bien na kingo non. C'est un message royal malem. Ils ont quitté na malem. But bakanisa ko ya ndam na mon kili ya na mon pépé makas. C'est bien. But base l'enlèvement. Selon l'entendement de la Bible, enlèvement que ça la tempête moko, mon peuple moko ndenge zo buka banda en Amérique ko buka pe tomboli mutaba o bazaba pona me maté dikolo. Mais ils ont pensé charnel. L'enlèvement tant que s'opérer bato bazo rêver. Mais c'est en train d'être donc opératif. Donc ils sont en pleine exécution nango. C'est en train d'agir. C'est la terre que mon peuple koya. Batang la Bible tango. Ban Israël babnozela. Comme on encore bakanisa kayana mon peuple makas. Bakanisa kayana na mon peuple ya batu ba mona. Donc selon un bateau enlèvement que la trompette bimina likolo ange ba bimina ma patana ba beti ba trompette. Oh, mais septième trompette c'est beti telibota. Et c'est bête na kimia na pété septième trompette. Souvent là, ba kelele ko ya ko beta pour ba yemba. Tango Yesu ako ya kelele ko beta palala mais et trompette zo beta ma. Michel Nzambe zo ko c'est ko kisami. Ta ba costume te. Ce qu'on linga ko sapé je peux changer minute costume, minute seconde costume na natina na biloko anate parce que ezeko pesa donc la ko extravagance. Dieu n'a jamais aimé l'extravagance. Extravagance, à ce que je peux dire, ça, voilà, c'est lui-là. Non, c'est l'extravagance. Et nous avons sensationnalisme. Donc, bloc sensationnel. Donc, pour nous on se fait ganga. Même pour Moutazala, pour nous un message divin, il faut kangane longina, mais si c'est bimana, va traîner long. Nous avons azarana makamu, ne pété, voilà. Nous avons un film à Jésus. Si on a un film à Jésus, na ciné. Zela na posa kulela na kangina miso so batuta mutuka batuta parce que ndenge basa na nzambe batala nano maître notre maître comment il parlait, comment il s'exprimait na kimia mais ça qui na baba frete et ça qui na microté na sepelaka na modèle bande on a biso ba catholique ba lobelaka na sepelaka et je suis fier parce que na considération pe bande on a biso catholique ba sali ponanga. Un jour, na cardinal, c'était pour moi une grande journée, hein, à ce que je peux dire. Na tenu saluer cardinal, son excellence, cardinal Mosengo Passigna. Il m'a reçu à bras ouverts. Tout cela que je ne peux pas dire, c'est qu'on a dû partager avec lui. Touro Pakola qui cardinal sortant, il y a Sika, il y a un nouveau, il y a son excellence Fridolin Ambongo que je tiens à saluer aussi. J'étais invité dans la considération de Natala, invitation que invité dans le Vatican. Malgré tout, je n'avais même pas
répondu parce que tant nazaki suku nayebaki kutu ke kosala mabongo te j'avais directement promis bande kwa Angola que date boina koya mais wana zaki invitation moko ya kosakana te mais malgré tout na tambla nga moko te avec une seule invitation que je tiens à demander excuse na bande ko nangai na sa société le pape vraiment na nonce apostolique na biso bazana Congo vraiment que Dieu le bénisse nzamba pambola bande ko na biso wana j'étais aussi invité na tenir à remercier bande ko nanga ya église Kimbangus son éminence monsieur Kimbangu Simon Kimbangu Kiangane parce que invitation considération bah peut une invitation wana ils avaient besoin que moi-même je puisse me présenter. Malheureusement, il y a que brusquement, c'est difficile pour ceux qui ont invité sans que un mois avant, c'est un peu compliqué parce que nous avons un calendrier bien canalisé. Je dis envoyer mes collaborateurs qui étaient allés me représenter, Bayamba Kibango à bras ouverts, l'église Kimbango. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment. Et tu as souvenir parce que c'est honneur mon nan bande konde Bayamba Kibango. Un jour, moi-même, ça serait le mieux possible pour na répondre directement parce que na senga yeba excuse considération na sur deux grandes églises munde to sakana bande konanga ya musulman islam sonatali considération de konanga et mukonzi imam ba chaka na katnanga ponanga sona na solina bango na sisi na kena ndako na mitunaka et c'est vrai c'est moi ou bien une autre personne va considérer boyina bande kunanga islam que je tiens à remercier. Vous savez que leçon tu dirais une na monaki pape François François akande que kutana bande ko orthodoxe akande kutana bande ko islam. Mais quel amour! Ce qu'amour qu'on a besoin d'assemblée, pas pasteur, pas évangéliste, pas prophète, surtout pas prophète. Bino batabazo koluka kolaka sa image en dame, image à Jésus. Abando semble en église ya bande qu'on a besoin ya bascribe à Kotaki na ba église bande qu'on a besoin ba pharisien na ba temple na ba synagogue il allait de ça et là. Pour nous racheter baninga, qu'on fait comprendre baninga, c'est à tel point à âge de 12 ans, à Tikala qui pour répondre na message na bango, na bituna na bango, mais voilà quel amour bazaki. Les soldats il y a nzambe pour nous la côté et pas batuzal ou la tata, alors sur na bana. Tata zakana masolo na bana ne konganga batu bazoyo ka monde donc ba voisin ne so ba yoka bana nyoso bana wana bazara na culture ya malamu te po baba nozalaka ndenge papa asalaka nde atonaka epa na bango ndenge angangelaka bango angalelaka kate bazoka mais bana oyo tata azalaka na mayele na mama bana basali erreur abengi bango asoli bango calmement lokola baninga na mongo moko akimia bana bazwaka affection ya mate wana na enseignement wana na éducation père azo pesa bana ba comprendre que papa na biso a bien éduqué biso petolanda éducation wana. Donc je demanderai à nos confrères basal nzam qu'on puisse changer le fils de Paul ya ko takene baninga po aucun na télévision telle a salinga bo telle a levinanga boy telle a sal ataka mabe. Il y a beaucoup de erreurs à ce qui concerne enseignement ya nzambe. Mais bolukanaka bopesanaka moi ba conseil ba comment la Bible so moninga no a salaire benga yen pemben pesa conseil à continuer berer benga une deuxième fois pesa conseil à continuer berer troisième fois azo changer te au bengi ata deux personnes encore pemben na yo ba meka ko pesa conseil mais on n'a pas dit que muto salaire au bimi même à salaire te qui l'inspecteur de l'autre, si toi qui juges un secteur d'autre, si tient debout, bien s'il tombe, car son maître a le pouvoir de l'affermir. Il le boto sanango, batba kan s'agit une erreur. Mal eza parce que mingo ba kan erreur mais tala mukinde bazoi kana.
natanga bamboko bazobenga ngana kende ko implanter église même na mboka ya Afrique du Nord bazobenga prophète quand est-ce que vous viendrez na yebsa bango mais tant place boluka place so bozu place basali bazoya ezatas 10 pays obenga na Afrique du Nord pays arabe hein? Pays islamique hein? Ah mais et pesa na émotion ce qui batu mingi je peux dire que omoni to kana nzembo moko to mbaka mosakoli moko te akondima mana libota na ye mais moi j'ai déjà compris que les lobeza déjà accepté et pas bande konanga tala même awande to tatala nguma mais tant to sukuma to termi to komina bambo konde bandi ba Hollande l'église nana zakana émotion te ça fait quand même du bien. Les gens que vous obéissez à la télévision, vous savez que public, ni affiche, ni le côté banderole, au commun, mais ça fait quand même du bien. Hein? Donc, tout ça déjà accepté. L'île accepté 5 sur 5. Merci sa grandeur spirituelle. Quand c'est sa grandeur spirituelle n'a habité monde entier baza kolanda yo batu chaque jour bandimi asika bazali kokota pe kondimina kasi mituna pe pasi ya bandeko na biso oyo baza na ignorance ba mituna kake pegi prophète Konde église lobana nzambe zali église ya malamu mais likambo ya kolia misuni yango ndeka ke esalaka bandeko belé pasi. Est-ce que kola kolongole loko wana to ndenge nini to nini message nini to enseignement nini okopesa na ba oyo bandimeli déjà mais côté wana likambu ya péché originaire wana yango ne kokoso secondaire spirituel bo bazoni péché originel wana mais mawala bango parce que on peut demander na bande on a biso basimba Bible originalité à péché dans est valeur raisonnine jusqu'à aujourd'hui. Mais on est content. Est-ce qu'on doit changer l'idée divine? Non. On ne peut pas changer. Comment ça a été dans l'arche? Mais essaye de mettre dans l'arche. Il y a des gens qui sont psycho. Tant qu'on a mis dans l'arche. Espèce de choses qu'on recréé surtout deux. Mais nous, c'est bien intact. Il y avait des tigres, des léopards, des lions, des panthères. Nous, ba carnivore nyos mais ni soso moko etikalaki ya kolia mate ni ata antilope moko kelia makite nyos ba bimaki intact nyos ndenge ba commune prière du peuple de batanga kezai 11 batanga temps messianique nkosi ya kolia matiti lukola ngombe bakoyokisa na pasité mais pourquoi message wana moi na ya munungi akosana ibulu na tupa bakotia loboko esika na nyoka bakoyokisa na pasi te mais oh mokili so comprendre alors mais c'est monanga omoni bamboka nyonso ezozala enseigner bazamba banyama ebele omoni tanto toyaka na nzela toyeli na wish okuta banyama babomi bantilope basombo tout etondi esengo nanga turo ntango naleki na nzela oyo na monika makemba na monika mayebo na moni mbala ba manok voilà pona ngako ya taw na yena turo na moni ata isika ba oteka ni amate pesinga plaisir makasi esika nyose lobe koma ka océan pembeni ba fleuve pembeni na Gabon na Angola yawa mais na Mbandaka Kisangani toke bumba lisala oh mais liloba ekoti na bamboko na pe bato bazondima pe baotika même wana bo bazoboya bakobima ba méchant na ko obligé te na obligé akutuna bandimba tika te tala to na mboko na bandimi baolia mayebo baolia farine baolbeta ngona ndenge ya lisano te koleka même na mission tanto bomaka passer boza nano kutala boza na mama boy sabandimke message péché dans Ève za lukuta ba passer bande konanga kombo prophète botia bandimi erreur te message est tombé ata bondimité ata pembeni boyebisaka baninga na bino ke ton message divine eza kuti ya kobamba te ata ondimi yango lelo te préparez-vous pour accepter yango surtout nayebi po bo bataki na nga je le connais tous bo balukaka bomo inanga je connais tout le monde je peux dire tel mais c'est pas le moment. Pour un jour,
avant même na longo na mukelo na lubi frère tel mais bato babunisaka pe liloboyo tala na vina ubasala ka boye nkolo ase fashaka mabe mukolo église atomboka ka mabe mes frères nakotomboka na ngate mais oyo asala likolo na se akana kanda mabe so zo takene église sachez-le bien pe ayaka pe abetaka nasi bamemaki bafoto na kana banganga moko boye mena butu babimilaki ba frappe bazwaki bayebaki tenana abanda ko beta bango pe babengi ba bamela bafoto boza biloko na bino domoni bambinga moko bayeko beta biso c'est impossible so to simbie biso to okufa Zambo a péché église oya zoboya n'habite je peux pas imposer à tout le monde de croire parce que baza trois sortes à voix nocturne, voix mondaine et voix spirituelle. Bon bazana voix mondaine pendant au gagner bon ba on dit ma église ote ba bando kanga ilungi ba bando finga konde continuer à finga pour moi j'ai toujours dit oya do finga abanda kabanda tongo ti 18 24 sur 24 48 heures finga kaka kolemba te même la télévision taquiner injurier dites ce que vous voulez mais le propriétaire de cette église viendra à vous vous demandez compte parce que azingakate basakana mais nazaka content nasenga peut-être que nzambe pas blâmer pas mela boba utungisanga jamais au contraire nasenga quand le pardonner limisa batinyo ba utungisanga boy ba fingaka l'église batinda bato bazo financer bato bakenetina ba mission ba fingaka continuer boluka même ba millions d'euros de dollars ba pesa na ba télévision ba finga du matin soir dans toutes les chaînes je viendrai même pas me fâcher pourquoi je sala boy propriétaire église oyo azaka na porte tibo finga kazako tal azako yoka namona kana talaka même si musuna talaka go zolo bela liloba si tu baloba direct J baloba direct originalité péché dans Ève que to sali erreur na sinzembo tembaka ya umema kinga nangomba molai maimaka sebi maki katina mabele mingi bako monangai bakoloba ete ye abungizela kolobate lakanga nako kumisa yotata kino sukana mbomo inanga nako kumisa yonkolo kino sukana liwa nanga eyawe nzambena ngatala yokamawa pasiye lekingai enkolo eyawe nzambena ngatala yokamawa kotuka melekingai enkolo nzembo ebimaki na 50 bandiminana ba une église yote pe dabi itango yemba maki batu bazana nanu kutu na 10 te to bandoza la kiti salon oye ezaka ya rond ya courbe to la passer mususu bandota na yolo azaki na réveil passer mususu na ngaba baye na de fidèle to tonde sikita devant tobia to tonde si Bercy tanto bandi pe moi bibonga mi balé mi chat bande musu banuta lemba so baye moi bibonga mi chat mine tonde na simakita divan ya ron oya kalawana do bia lelo Bercy tondi wana nzembo ikiti bandi 10 eya wenza mbena ngai iyo kamela maloba ya ngai mwana na yo nakokumisa yo eya wenza mbena bomoy yozali nangu ya misala nakokamwa mozalisi nanga nzembwana nasinde ko moko azaki musakoli moko quelque part tanga yoka nzembo yo wana bandimi bazana no 10 di bandimi nzembo ebimaki première chanson ebimaki na église pour elakisa bato ke mingi baokanisa na bungi nzela mais toana nzela nako se vante te mais un jour nebite so bazela mokolo na kufa nde bandima ngai
J'admire mes autorités, tout d'abord et à pays. Bandima Kopesanga, personnalité juridique. Je tiens à remercier toutes les autorités, présidence, Parlement, Sénat, député, vraiment. Parce que à quoi bon, quand on passe Bandima dans la personnalité juridique, bien sûr que pour les qui combat ma casse, même dans le régime sortant, même dans le régime côté, bon, c'est vrai que Mingi quand ça, tel côté ou tel côté, moi je suis un prophète, Nazara toujours au milieu. Toute autorité vient de Dieu. N'a pas autorité pour bapesa ki Jésus Fiji atali bat alseonini onani ya kaisara nzam. Donc pour nga autorité na linga utusa ba autorité mais tout si y a un problème ceux qui moyen na kuta na kana pesa moi ba conseil amike ata ya conseil ya minen mena zoa makampona la public qui na pesa conseil kuna ou bien kuna te. J'admire toutes les autorités, toutes mes autorités. Il y a un pays parce que nakolo ba ke bazo rejeter ngaten. Bien sûr que même pour produire aujourd'hui ça bat mingi au sujet du J parce que ça produit beaucoup compliqué. Mais pour nous ça compliqué te pour les pesa ma bota et pas na bat. Comment moi si à bota kate a éviter que robota a bota kate 10 ans 20 ans J na mukolo banda J ya pétrole na moi na pe banditi mukolo moi na robota ma mélange ya pétrole mukile ba ko lo bake J ezo pesa même banana même muto a bota kate mais a J moi mais azo me la croyant que na jemité ti mukolo robota na mukolo couchement ba maman ba mélange ya pétrole ceux qui disent que J est toxique mais pas éviter que nzamba mystère. Monsieur Randam est insondable. Artiste bazoya mingi na remercier kolonde artiste bazoya mingi. Mais na benga bangote na sala ka campagne ya artiste bayate po artiste pe bazaka pe ya fois baye lobby pe batiki na bango. Baza pe na raison pe batika ka pe ata batiki me bazaka na iloba babenga prophète na bosani na zaka na iloba. Sa grandeur spirituelle, l'artiste et comédienne Epela a fait ça pour grâce à J pour révéler il y a Abika Kinamba Sumba Subit Saki et puis oui, je peux pas dire tout simplement que grâce à J, gloire à Dieu, mention na remercier pe na ancienne première dame qui l'a aussi accompagné dans les soins médicaux. Je ne peux pas dire directement que Kaka J m'a sauvé, bien sûr que Mba Suso Zanango prière mais plaît et aussi dans la prière pour les et même déjà ba infection faut que l'on a soins médicaux pour na kati matière wana ba biloko wana nyos ba chaka po tungisa mutu et si de longwa na ba soins na prière na J bien sûr pour moi na tenir remercier ko le kakuto nyos parce que biso to bandaki na moi de bord ya mukito sakanango la scène première l'a pris en charge, c'est bon. Pour moi, je suis tellement content. Mais le bico kake se pesa ma. Eza produit moko pesi na pongi. Akita que l'escalier, écoutez-moi bien, l'escalier pa benga yaka. Bat banga ba vivre na zwango na chana caméra, li solo nzambe na ndeko na bino konde bien ndegenini. Peut-être na senga ipana kola à reprendre ndoto wana to filmer, to lakisa. Mais c'est impossible. Pe ezaka citron na bazomona na o bazotanga matière nocive, pétrole, mais ça sauve beaucoup de maladies. Bakondi masoki na kufi un jour bien degenine. On a ba titre mu ba papier mingi ko bima bien comment. Mais honneur et salimina sorti à véritable parole divine et qu'on peut s'appeler Afrique valeur hein parce que ba mdele baza bien hein. On a inventé l'eau, on a encouragé, mais liturgie tout d'abord, du début à la fin, il y a culte, mais ça, invention. Découverte, il y a un cantique, il y a un mot, il y a un commis même dans l'Apocalypse 14, ce n'est pas donné à tout le monde de apprendre le cantique. On m'a emmené au ciel. Gloire à Dieu, tant que la aux pas même à l'école. Mais donc, finga na yo men kola linga nga makasi hein. Beaucoup takini na binom. Mais ça vaut quand même la peine, hein, dit maman.
mais ezaka citron kaka te na pétrole kaka te losambo oyo ebima okola pesa na ndenge akita na escalier wana mwa prière wana elongolaka na matière nyonso bamona nocif elongolaka mpe moto ameli meme baboyi na bahôpitaux bato mingi bayaka na matete baboyi na hôpital babimisi bayebisi bandeko bokondezela liwa na ndako mpe aye moribond mpe ameli jus de jour atelemi marke bino mpe bato bokanga baimage moto mosusu bamemaki na motuka bakamema komema mokolo ayaki koyebisanga ke prophète nga oyebi nga ozoreconnaitre nga nalobi te me nga bamemaki mokolo wana moribond nayebi te image wana botyaka yango wapi akambuta moto monene moko boavana ya na ngola me yaki ye moko ke ngai nde bamemaki wana oyo omonaki ke etikali moke akata pema me baimage wana bobombelaka baninga te mpo bamona marke bakondima kaka te parce que balobi eza na matière ya pétrole me bayebi te kola achangeaka na prière yango na modele ka ndenge elekaka na maboko na ndeko na bino echangeaka na position mpe ekomaka produit moko oyo ezoguérir nakolo ba 100% te parce que mingi bazwaka so moto aomela yango na kozanga kondima il peut pas être sauvé mais moto ana kondima même na bamama oyo bazaka oyo babota baza na mikumba bazwaka mikumba te babotaka te bazwaka mpe so moto aza na kondima te bana bakoya te mais so aza na kondima bana bakoya voilà tozwi makambo quand même richesse ça sont les biens que un jour richesse terrestre aussi là mais ce que nous avons comme richesse céleste un jour et vous avez un trésor moko intarissable donc et ce trésor moko jusqu'à l'infini batala bien va comprendre message de Sanango je ne pose pas nazo senga ke na la publicité pour bato boya bayate wo batonga ka bo contre kotonga bo ba finga ka je vous donne la liberté de faire tout ce que vous voulez contre moi mais moi je serai pas contre vous même si tout bandeko bateyaka ke église le bazar apostasie mais ça qu'on rêve c'est de rêverie balongolaka kozala toujours qu'on rêve ezaka normal te pe même temps on a ndeko bino expliquer que le Christ pourra revenir bientôt oui banda Bible comment bientôt banda va comment mais va comme bien la lettre tue les écritures tuent mais l'esprit vivifie ça va dire que il vient bientôt mais quand on a écrit cela yo lobi bientôt vous savez que banda na banda ko yebanda nde banda yo kana l'église Jésus revient bientôt banda 1980 90 80 Tito comment 2000 ans bientôt oui esa phrase esa moi mot qu'on a utilisé un mot que Dieu a utilisé mais pour faire quoi avec ce mot et ça explique quoi et ils ont détaillé nin et ce bientôt quand voilà un peu na fini dans la tête na critiqué dans la bateau batanga la phrase on a dit que c'est écrit dans la Bible je connais bien national Bible na kotango na linga ko pesa wutu ba verset biblique te il peut revenir bientôt alors quand avec bientôt pour bandaka la réveil bandaka l'église to kale bandolo ba makamwana te que Jésus revient bientôt mais ba réveil nyos ndenge yaki ba bientôt analysons un peu bientôt encore tout ça bilan tout ça programme à peu près quand mais c'est écrit mais ndenge komami mais zala na molim pour comprendre peut-être il est déjà là peut-être il est déjà venu je sais pas content message kaka bato balingana bato ba comprendre que banyama bandeke bambisi baza ba être vivant o ezana souffre de vie pe makailia kalukula moto et sala kama kamno so grand besoin banyama bakende ke petit besoin banyama bakende ke kolia banyama balia ka kobota même c'est tout ce que l'homme fait donc Dieu a 4 sortes d'enveloppes dans mokilo enveloppe mutazo kanisa yemo konde chef suprême na monde non motaza apesa mal kula kapita kodiko okamba ezal kula grand frère ba pesier bien petit frère ba pesier pour voir na papa kamba bandeko na yo mais pour abomate pour aliate mais eza na commandement na 10 commandements il y a un commandement qui dit que ne tuez point mais le monde tue mais c'est dommage tel monde a commis
abomi nyama trop, abomi mbishi trop, abomi ndeke trop, akomi kobomana moninga moto, l'homme tue l'homme. C'est dommage. Moni na vivre na mokilango ezasho na elengite. Nzamba lingaki moto aza na jardin de Eden. Jardin de Eden ezalura synonyme à jardin zoologique. Hein? Tala na zoo. Bandeke ndeke bazaka banyama ndeke bazaka à l'aise ba nourrisaka bango ba vandisaka bana kimia ezateke nyama se déplacer que le moya moyo bazaka na kimia na zoo donc jardin de leka zoo koleka donc moninga mutambo ma motote metango ba otaki déjà souffle de vie ndenzamba yaki atindi ange ayeko bengana donc abengana ki bat na volonté na valeur ya église à l'Osambo o ba ko ressemble à sanko sopamakila. Mais le monde a toujours été méchant, l'homme impose beaucoup d'atrocités à son concitoyen. Est-ce que c'est normal mutazo soanzete moninga nanga moto aza ko vivre pe lukolanga maboko mibale makolo mibale miso mibale monoko zolo na soanzete na bamba eti azo kufa bien mbeli na ba bébé kokunda en tout cas, merci beaucoup. Tokomina Souka, te remercier Maman Marceline Safala et l'on a délégation Mobimba Oyo, tu accompagnes qui Mobandisi, sa grandeur spirituelle, prophète Konde Polo Dominique, Nalobarango Azali, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, collaborateur direct à Jésus-Christ, Oyo Nkolatinda Kina Mukili, Abik Sabiso. Tala lelo en plaire oyo liloba e ikani mukili mobimba. Merci na équipe technique mobimba ya Kinshasa oyo zali supervisé par bien-aimé Mbumba, madame Jink na bandeko ebele ba sœur Mami, ba frère Don, bino nyonso na pesi bino mbote o tozali elongo pona ko accompagner mukumba munene oyo motinda mina nkolo ayaki na mokili po abikisa biso. Il faut to accompagner na makambu oyo azali kosala kimia ya yemoko kolo eikana na mabota na bino. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais un Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage.